internationale. Cette émission qui est présentée par Zachary Mwamba, le petit Zaclé, les représentants valables et les descendants de l'honorable Zachary Bababaswe, les diplomates publics. L'émission est diffusée sur Kouli Média Télévision. Et aujourd'hui, dans un nouveau numéro de cette émission Valeur Absolue, nous sommes vendredi 21 juin 2019. C'est la début du Cannes, Égypte 2019. Lelo est un match bongo, il y a équipe organisateur Égypte na Zimbabwe. Déjà mise en place déjà Batoué Salami. Et Kalaming était match plus ou moins 21h pile. Match Ebandi Zimbabwe contre Égypte. Yango, Torosola, Nabamura football. Oyo Barolo, point de vue na bango. Par rapport, il y a ouverture, il y a Cannes. Oyo Banda déjà. Kalaming te merci na double brassard maman Françoise Vita pour la confiance aux au Sala Bisso. Merci na Cordo Tony Makonzo. Et merci na Chéri Vita en direct de Paris. Merci na Patience Mukendi PM. Vrai chéri, moi ça fait cette alita mamoko. Il y a ingénieur Christophe Mbenzou, merci. Na Jolie Moadi, merci na Junior Umberto, merci na Modé Manakio. Et GPRS Yamboka, merci na Tatou de Tchatche les guerriers. Toza Bongo le 21, vendredi 21 juin 2019 awa na Prince Kasavubu na bar Matonge c'est Matonge et toza wa na ngamu na ngai tozali awa to na quartier Matonge et en face kuna toza na commune ya Kasavubu et voilà to banda déjà na ebité soki ndeko na biso Amoura football mbote ndeko mbote monsieur le journaliste ouais lelo eza le 21 vendredi 21 début à Cannes oh lelo ezo banda lelo équipe organisateur et Robert Talona Zimbabwe. Et tant que amoureux football, ni ne rolo ba pona début à Cannes lelo. Bon lelo na kokiko lo baboye. Eloko oyo biso ba congolais, ba africain, pourquoi pas monde autre bana qui ozela. Yango ekomi lelo to za kotala match ya pays organisateur contre Zimbabwe. Neni match koleka. Yango lobby vers 15h biso mo 15h30 ba congolais na ba congolaises to za lebele pour na soutenir équipe nationale de Léopard, Bakolo Fimbu, Neni Tobeta, Uganda, ya Nenge, ya Mabe, Fimbu et Kozala na Nenge de gars. Yango na ko pesa message ba congolaise pour soutenir équipe nationale parce que nous évitons non Léopard Kolo Fimbu na Fimbu, Kolo Fimbu. Est-ce que le classement oyo Flora Ibenge ya Salaki pour na ba Léopard na biso, est-ce que yo état que congolais o accepter qui classement là facilement auto ça na ba doute muke. Bon na classement la ko lo ba na accepter qui en muke mais moi babere Mozambique kezali o il s'agit que non ya ko bongisa na la Côte Benge moi ba classement ndenge za la batamo boye na ba batamo pas chez ba classement za la un peu lourd et on doit senga na ye non classement za un peu za la quoi donc classement za la atare pour que non to zo victoire na biso contre Uganda toza pour le moko et puis ce Léopard RDC toza pour le moko na équipe organisateur ndenge zo monela est-ce que tokoki pena ko tenir devant Égypte aza bongo pays organisateur mais pourquoi pas Égypte aza équipe locale Léopard pourquoi pas yango na osenga botenon Égypte a robeta lelo na Uganda quel que soit Égypte a gagné au sala Nil biso Léopard ceux qui ont gagné Uganda to kozala na avantage yango avantage za pona kozo avantage là donc il faut tout ça de tous les moyens possibles pour que tu gagnes un match. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci Tozo Kota pour Rolanda match ensemble bande kotu o bazaliawa et totala nengani Égypte na Zimbabwe bakosuka bongo tokoya poto pesa score poto des annoncés émission na bino micro international. Merci la confiance au boza sala. La carte Kouli Média Télévision, vous s'abonner massivement na Kouli Média Télévision. Oeza chaîne moko et na vitesse ya masolo mususu. Pe to robeta li solo mususu ya Kouli Média Télévision. Merci David Kalambai o azabongo sur ma caméra. Tokota total match elongo na bandeko. Après tokoya ko désannoncer ndenge score et kosuka entre Égypte na Zimbabwe. Fez-me realmente na outra cana uma excelente Egito não ganhar, mas todo o cuidado é pouco. O Egito em casa é muito forte.
Je ne sais pas où es-tu. Ah, qu'est-ce qui manque au petit Zachary? Merci Bamouré et Akouli Média Télévision. Il y a une émission Nabino Micro International. Les Arabons présentés par Zachary Momba, le petit Zach, le papa na Prince. Touti kota la match ensemble. Na bandeko ba ya repasser ba bon moment awa na matonge c'est matonge. Et pas ya boss Dieudonné Saloumou. Au monde totali et premier match il y a CAN Égypte 2018 ndenge leki Égypte contre Zimbabwe et que bongo MB à 0 na faveur il y a pays organisateur oyo ba organiser et CAN Égypte 2019 bomoni ndenge et Mohamed Salah ndenge ya meki ko bunda mais malheureusement et yete mutayeko tsabi mutatebi numéro 7 na bango et tolandi match elongo na batu tout bazalaki awa. Et na matonge c'est matonge. Merci de commis pratiquement la sous émission Nabino et Micro International les aïbons présentés par Zachary Momba les petits Zach. Merci na batutu oyo ko sala confiance na Akouli Média Télévision. Pena émission Nabino Micro International. Bino Baïboza est parti à travers le monde. Merci na confiance et fidélité. Pour continuer pour s'abonner massivement à Akouli Média Télévision et tika bon on a salué la patrona maman Françoise Vita en direct des States. En direct des États-Unis, merci. Na confiance au Salabiso, merci na cordon Tony Makonzo et merci na superviseur Thierry Vita au Azabongo na Paris. Merci na Kulutu Nangai Mukulumba Wani GG Kalonda ba GG. Merci beaucoup Kulutu, merci na maître Joe Chibamba, autrement dit maître Joe de Marseille et père double merci na Passas Mukendi PM. Frère chéri moi ça faisait Talita Mamoko. Il y a ingénieur Christophe Mbenzu et papa na Christelle Christopher. Pourquoi pas de Christian Vie? Bilo Baïboza la Paris, merci na président d'Homme la Lille, merci na Modé Wamanakio, Junior Umberto, Gina Mujingama Popi, Mamouenda wa Samuela, merci na Marika Pinga MK, maire double na Paris, merci na Bilonio Sto Boza éparpillé à travers le monde, nous la confiance na Akouli Média Télévision, émission de Micro International, Zachary Momba Zawana, Toza Penana Noawa, Toko Sara Moussala Oyo, et ils ont servi. Ba diaspora tout beau à travers le monde et pour les mbabisoté beaucoup de toujours s'abonner massivement et bateau yangai pour ba soutenir de pour de loin joli tango la roulotte pourquoi pas joli mois de chilenga baba merci beaucoup na Junior Umberto pourquoi pas Didel Kitemoko maman na Rifat na Japet Tété Tumba la beauté chinoise moi aussi à Pembe na kata Istanbul wana merci na Freddy Walelo merci na batutu oyo boza kotala biso à travers le monde tokutani bongo lobby samedi et pour na match ya Léopard oyo robeta bongo na robeta bongo na Uganda lobby ba congolais tout esika bozwami bo se mobiliser de façon que to soutenir Léopard na biso oyo a robeta bongo deuxième match et na coupe du monde et na coupe d'Afrique oyo et CAN Égypte 2019. Merci beaucoup. Et Yannick Lunzitisa est imbattable. Merci beaucoup à Ladim Voula et Nyonyo Stuboza éparpillé à travers le monde. Merci à papa Ferdinand Lutondo, papa na Shin Yong, na princesse Pyongan, ya maman Iguette, merci beaucoup. Tokutani Lobby
tokozala kaka pour te faire vivre ces bino ndenge nini ambiance ekozala awa na ville province ya Kinshasa ndenge nini bato baza komilengela mpona match ya Léopard ya lobby et bokozwa yango intégralité nulle part ailleurs awa na kati ya Kuli Media Télévision na émission ya micro international. Merci na David Kalamba ozaki bosima caméra et merci na batutu tokutani bongo lobby na 15h pour na match ya Léopard contre Ouganda. C'est parti.